Zimaite que maman nanga otika ngai zimaite maman nanga desevoir maman tiki ngai maman tikelinga mutu te maman efakazela bakunda ta mwana na ye mwana na morgue maman koti morgue maman nanga bisinga pasi. Chaque moment de ma distance n'échange rien à ce que je contemple. Je voulais gagner cette partie. Je l'appuie, mes mains sont lasses. J'ai besoin de ta paix, puissant guerrier du combat. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Peu importe ce que j'affronte, tu es près de moi. Je ne déplace pas le tu déplaces, mon Dieu, quand tu ne sépares pas les eaux que je me résigne à verser, mon Dieu, quand je m'explique pas lorsque j'écris à toi, j'aurai foi en toi, la vérité, tu sais. Pas de jour que tu n'aies déjà vu. Alors on touche sur ma vie, mon souffle. Tu es ce que je désire et rien d'autre, Seigneur. Tu es ma force, mon réconfort. Tu es ma main puissante. Dans ma fondation solide, le rocher sur lequel chasse à ses dieux. 2 ans ensemble, Nabino, tous les lana au bazar au lela, les Bibles les a recommandé biso. La fois passée, Toyaki Awa et pas il y a l'artiste Nabiso Joli Walelo, où Azali petite sœur, il y a de fin de visa. Où il y a fait les grands frères naïe, je crois bien to informa kibino, to pesa kibino quand même information où a fait les grands frères naïe na mboka Angola kuna musika. Et les lots, les sous, lobby to apprendre les sous, grand frère qu'on a en Boka Angola, dans le Bakundi était, il faut qu'on aille mercredi aux Akoya, maman les sous, Aouti, Kende Aouti Koti Kabiso. Voilà. Dans mon côté, je suis avec mon confrère Yves Ipan. Bonjour Yves Ipan. Bonjour Yves, bonjour Second plutôt j'allais dire bonjour Namandoro surtout Motala Rabiso. Yves Ipan toujours Tobaki tout ça Ramsala pour que tu puisses rabino d'informations comme d'habitude il y a un moment où ça a collisé d'abord Joli Walelo tu es une collisé accompagné le président JP Massamba et un moment Tobaki tu as collisé de Rabiso et puis tu peux se mettre information. Merci Second. Voilà. Merci Yves Ipan, Joli bonjour. Mes sincères condoléances d'abord et puis tu éviter message où vraiment tu es dans le plus pas si haut tu as double choc tout le bas il y a perdre 2 personnes au bas va être cher au même moment en tout cas ça fait très mal. Tu vraiment que le biso mingi mais tu as choisi du fait que tu as la biso et puis tu as toujours besoin d'informer par rapport à la situation il est artiste na bango voilà tous vraiment historique muké tu es un grand frère kufa qui les ça ndengeni to ka so mikolo landi est-ce que ba informa qui maman tanga zobela ke mwana na ya kufi yango JPS sous maman voilà c'est ça. En tout cas, merci Nabino, Yves, Second, ndenge vous permettre de kokabula mawana ngai na sepeli mingi po nde balobi to lela bato bazolela mais information na ko pesa bino maman aiba été que moi na ye akufi donc to bomba ki yango vraiment makasi parce que étant maman ils qui critique
mais tokokai même pas koyebisa ye prévenir que nga nazala su arrêté a eza parcelle na biso ya famille totika ngo déjà il y a longtemps nayeki kaka na matanga pour nous protéger maman na nga azala bien en bonne santé. Mais malgré ça nzambe asalika autrement a permettre ka maman tika biso. Et ça, le nini expliquer la manière de la biso. Maman Belaki avant son fils, bien moi on a Belaki Liboso, expliquer la manière de la biso. Et puis c'est comme si période où quand on a peine de visa, biso, je sais pas si maman et comme il peine voilà. Non, ils ont un moment on a été. On a besoin de dire que nous avons moins de max. Ils ont moins il y a base. Mais oui. Moutabande qui malade il bosse qui grand frère mutazaï maladie maman zaï qui bien ngani m'a informé maman qui mon année azobela azaï qui bien sans problème pour tout na ebise na bi faut sa pasteur na bino acha na ba prière après ils na soleil na pasteur en tout cas bien obenga ndeko na yo pe ba solo la nga bien d'accord. Après quelques jours ndé maman qui ko sala kaka perdre ta mémoire ka dans le vide ka boy. ala muki na tonga ezaki nango tola muki bien ambiance ndako ba 11h kaka na bande ko solliciter na muneka changer abando lo balisusu te nde ko kata maloba mama nanga kata maloba yangwana lokola azara na médecin traitant na parce que ana prendre attention na benga i médecin traitant na azara na mama yemo lokola ibi mama bien abana soigner depuis longtemps à se permettre qu'il y ait ndako habiter botika mama na ndako ngamoko na koya na oya ko consulter na ndako ayaki na ba pareil nyo sa consulter mama atala ebisingai tension na eza bien cycle eza bien aza problème te natali ba circulation ya makila cœur na ye tout na mon jusque là na mon non danger ezate mais problème est lié à mémoire eza juste kaka komoni muto atungisa mana attention bandaka la ba choc ebele esangani ka peut-être kanisa likamonde et bouger mutu aselenga ordonnance moko abiso mba bakisi le plus vite possible abando melango en tout cas na zela ki kutute na somba ibakisi ndo pesa mama wandi ko mela na ye na bengi pe docteur et ça là sous problème azola la te donc beaucoup surtout ka 2 heures bomuna azotala kaka azotala na yo benga docteur bi docteur azomela bakisi mais na mona azola la te yo komelanga kisi muso apongi abi pesa ka comprimé mon à partir à 20h à $1000 ni to comme coupé ça y mais maman bana koloba pena comme tel boye ane koloba souté banda les jours malobane katana kiwana ezaki juste kaka soyo zo tuna yo zo ko insister no mona se onje mutazo luka na mututi apesi réponse ka bon nandenge to yakozwa message que grand frère akufi na Luanda bapesanga message ozali na 5h du matin na 5h fond na bimi libanda na kolela na balabala batu baye ya quartier ba encadrer kingai na bato yo benga pasteur ba maman nga na ebeka faito ebisa maman le même jour mais na monaki nga mona ko isa te na bete lokola biso banzimi to na confesse ba pasteur na biso semena benga pasteur ayo so na maman to na bengi pasteur parce que to roki ko ebisa yi makambo o te parce que o akufa za vraiment mona na ya linga mingi jamais to kuko ise mambo photo garde nga ya bisko maman na isi pasteur nga sko ndem na zo aswa maman na sokipa na ye na etana nga o nga pe na kufana na maman boete abina ngai en tout cas faut bozwa matanga wana bo déplacer ngo ngamo nazo za charge ko tia mutu na ndako a surveiller mama makamnyoso nde nazo ki matanga na ngo awa eze pa na biso place to botama biso nyoso na grand frère na ba visa et pa na biso yango le ponga tata na biso pa ku fatiguer la biso awa malgré tout tia ba locataire mais eze pa na biso nde na ki na matanga awa mama tikala ki na ndako azozwa traitement après 2 jours il y a grand frère ndenga kufa kika boye ya kina ba 20h 21h cousine biso moi kina nda kota la maman tango aye ayo kuta mama eta mama échange qui c'est comme si mutando kota na coma déjà et tout loboko elemba kina lokolo nde abengi ngai au moment où il y a bengi ngai na yambi pe message na mabenga na yo sala crise attention na yeba ikutu souté ba yo memanga na hôpital bango pe bakende bazwi mama baye na hôpital nga pe jour on a lala na nga hôpital na yaki kotala mama ka na tongo au moment où ba temporiser hypertension na ngai ni na yaki komona mama mais nde na mona mama na ngai na ndimete ke mama na nga otika ngai na ndimete
Mama nanga desevoir mama tiki ngai mama tikeli nga mutu te mama efakazela bakunda ta mwana na ye mwana na morgue mama koti morgue mama nanga pesinga pasi mama nanga pesinga pasi natikala nje mutu abotami na ndeko te na mama te na papa te bandeko baza te libota nanga esili bandeko nanga nyonso baosila. Maman Jolie, calme-toi, za mémoire yebi a opesa yo aza comme musungi aza comme ndeko pe famille na yo. Alors toi ba otikali yo moko ndenge ozolela bongo to ozape na mwa mibale 3 batikali na famille oyo mama na papa baboti bino. Maman nanga tantika ina petit frère nanga ya la nanga totika biso mbali to botama 5 totika biso mbali 3 bakufi na maman na papa totika nga leki nanga mbali. Sikoyo par rapport ya matanga ou ya grand frère, est-ce que déjà ba enterré kuna na ndenge sango ya mama Yesu mama kufi to izana nanu ba kunda kite bazo préparer kaka pour que ba kunda non ba kundi grand frère te programme bimeka lobi ve mortuaire za lobi mardi ba kundi mercredi. Sikuna sango o ndenge message ya mama kufi na habité est-ce que ba ko perturber programme kuna ba kunda ensemble to ba ça neni kuna parce que ya za mboka ba pa Angola mama mikufeli awa et premier jour déjà ngoyo côté na morgue et beaucoup ça neni par rapport à programme. Normalement programme moyen changer ça sauté parce que bon en Angola babi ba rumisa ba corté to décider ka bon ba kundaka mercredi après to bonga ma petit ata ba weekend voto te bande to kunda pe mama et puis un mona bandeko balinga ki visa ou peut balinga ka yomoko joli walelo ou ça bango ni na ce moment est-ce que famille yo connaît déjà pour un programme mo na ndenge Kinshasa awa et puis ceux qui peut ndeko balinga contribuer na kolela maman na biso au sala ndenge mama za morgue o yangirengire awa morgue Kimbuta awa kana ngirengire na biso tozaka 0 mètre na morgue. Famille pe programme non vraiment salamité mais tous la non lokola tous na corps mususu et on te tient non maman tous la mercredi soto basisi makambukuna tous na bango en direct na téléphone so basisi j'ai dit pe ba famille rova na po ba sala déjà programme pour l'enterrement ya maman ndeko ba comprendre nga sego la biso. Eza pasi bato mibale na morgue ba comprendre ngai na pasi mais ba prière na bango eko soutenir nga vraiment ba conseil na bango yango nde fortifier nga. Ça fait très mal joli walelo mais quand même grand frère tango akufa to lansaki message na baninga na yo ya musala baningo baeba ki visa et baninga ou quand même musala na bango musala pendant longtemps est-ce que ba assistance wana ezali moi ba tout quand même ba yepo ba assister yo et na moment ezaki na grand frère na ndenge siko mama kufa est-ce que message etamboli toni parce que misusu baza étonné misu ba yeba kité misusu bazo la surprise tant bazo yo comment est-ce que message penda etambola ki pona bandeko na yo ya musala. Oui, message vraiment tamboli malgré tout non vraiment jusque là mutazo yara aweza Rosine Mchopi mais bandeko na ngai en tout cas de loin to sola ba benginga vraiment ba benginga pour nous souhaiter nga ba condoléances et puis ba misusu ba promettre nga ba koleka lelo on ne sait pourquoi na butu et tout ba benginga. Voilà, merci maman Jolie. Alors, s'il faut que Solana Bandeko, on va informer plus d'artistes comédiens, nous battons la biso, ça va venir dans ce moment. Donc, au Tikayope, aux attentes, au paiement, à réfléchir, ni tout ça pour que tout le monde. Alors, un monde d'artistes, battons la biso, puis na o, va zapper na Libanda diaspora, les bandeurs surtout informer bango, na o et comment ils veulent la famille. Voilà, merci. Lo na lo bana bandeko nanga tozana d'âge moto lo baraki
tozala des famille artistique na famille biologique. Au moment où ngai na famille biologique nazo na pasi bango nde babandeko nango bako soutenir ngai pour le moment nazala na bango. Présence na bango ekosala nga bien mingi so na mona bango bazoya eza lokola baoya naoza quand même distrait pe esala nga bien mingi mais soki pe bazala baoccupation na bango pourquoi pas bazwa nanu para baoccupation liboso so bamoni bazwi temps ya koya kocompatir na nga baye vraiment mingi olobeza te naaka na bino bandeko na ngai ya théâtre naaka na bino na moto mosusu te prévane ki bino nde boza ba famille na ngai vraiment nde bino parce que lelo songa na kufi bato bakunda ngai za baninga na ngai musala voilà. Numéro na ngai ezali plus 243 89 89 64 039 plus 243 89 89 64 039. Nanga mokoto to na tantine déjà et puis toza koto na ibitaza mama Kulutu tante pe lisusu mama Kulutu voilà to apena président JP Massamba to solana bango il veut prendre l'exa mikota président JP Massamba. Président bonjour. Oui bonjour Segor. Tomoni présence na yo awa oye ko Kabola Mawana ser na yo Joli Walelo petite sœur ya visa ou atika biso pe déjà pendant longtemps message nini oyo ezalaki sina no boye na yo pona kolelana ndeko Joli Walelo appelle grand frère après des mamans lisuso au même moment. Bon Bill artiste ne meurt jamais à cause de ses œuvres. Tous à Rana Bolingo. Naebaka Joli Bamois et puis Naebi Joli Walelo. Le long de peut-être Joli Bamois en a bissoté. Mais les qui n'ont allé, de construction de la famille. Famille Zali, ils ont besoin de t'amour à moroté. De quoi zate, mais mon quitte n'est pas les qui ne peuvent pas aller. M'a pas aller. Les systèmes personne, un personnage. L'autre ça la question de quoi couper dans les oubliettes. Mais en tout cas peut-être bande coupé bailler. Donc nous la fondation quand on regarde à statut il y a avant et après. Avant tu as gagné bande de quoi ça et après tu as le temps où il s'envoie mawa. Il y a je l'ai écrit déjà quand pour la guiaya, je savais même pas qu'on fait en Angola. Mais tant on a le gars hier que la mon sous maman la cause à la indifférente. Non. Il faut apporter mes condoléances à la famille Oeza et Zoki double. C'est pas facile. Ça va être cher deux fois. Donc, mon indélé Gaza a trop abattu, trop affaibli. Il y a un côté Bazokunda, maman côté Zana mort, allez-y comprendre. Le bisou de Zana ma casse des photos soutenues, tout PC Babeki à Téléma. Parce que je pense pas, il m'a dit que Tazali Benda au Kokate. Deux bateaux, la famille, en même moment, mort va conduire dans la morgue. Le bango bateau bazana morgue. N'Angola na a bazana morgue. C'est douloureux qui passe. Moi, j'ai cru que la conduite mais Azali, donc ça fait pas, c'est tac humain. Tac humain, ça fait vraiment douloureux. Donc, voilà. Et aussi fondation, tout bien ayo moko Azali à Mokonzi à fondation tout kanisa. Au kanisi nini misusu na mama. Est-ce que contribution peut tout kanisa rotala ngambo te et à contribuer pe na o ikomeli ndeko Joli Walelo. Présence n'a déjà eu avec qui ça mourir compassion. Ma présence, je lui disais belé. Mon yémo le biawa, bande bazo benga, ko benga oui mais peut-être bazo le caté. Tous la chose qu'on a dit chassat. Aux alentours peut-être ninga bazo tenter. Mais tant présence à mon bande connait ba yezo, peut encore force na courage. Présence n'a déjà, il peut être un bon la valeur. Mon soeur ko peut sambongo, maman en a raté. Mais ko ya il y a des choses différentes. Ma présence, la contribution viendra. Mais ma présence est très capitale dans la famille Oeza et tout Kami. Être Ming Bayete, on a dit à Mtaya Oeza Rosie. Donc on a le roi deuxième. On est comme ça, c'est comme le roi troisième. Voilà. Les hommes ont déjà, ils ont fortifié les bottes et Zoki.
présidence c'est aussi si tournage aussi ma occupation au coach on la principale au coach hôtel au pesine de Gomakasi les pépés à mamungu ma secret sur le monde de temps en temps bo les capable simba libota oeza et soki donc ma présence déjà capitale parce na zongelige na yebaka visa ya anaye et puis na yebaka et puis azao na retourna yo to kendaka cérémonie ça fait 5 ans to no lukandeko parce que batika na lilita na kinkole moment bukanaka to réparer on a yé je l'ai fait te le réparer après on devra ça la continuité donc c'est déjà la famille c'est déjà la famille tant on ne pas passer il faut assister dans un moment douleur on va vrais amis ils ont la bonheur te na on va na capella na ngai na le ngulu bena liani na na mon ami dadi sur l'ingama enfant de fond on mon penza on passe dans un on a mais à un moment on a vandi na se na la maman botinga être cher on a tala bay bangai on va compatir na ngana tango passe on reconnaît des vrais amis dans le malheur et non dans le bonheur. Tout le monde a aux alentours mon seigneur Nzambe, aux alentours mon bâti, ou adoucir le thème. Et donc on a vu ça dans mon parole non madame pour que PC sous courage ça. J'ai vu que nous Nzambe mais malobano malamu pour ndeko et ça fait bien ndeko. À l'élimi sur hôtel émis sur à Bimba, hôtel déjà à Kondi même. Alors, on quoi adoucir la parole ni pour que ce courage le bien. Azala les sous la force wana aloba maloba zorba kilo te poser ça la passe famille batiki bande ko bakufi papa maman bazate 3 familles 3 plutôt la famille bakei batiki biso voilà. Bon ngaita papa ça ko faire en 79 nazora pena choc makasité tu era encore trop jeune pas couper normal pas couper tant on a au père de maman nangai il a fait 3 ans au passé maman était vieux souki ma mère que j'aimais tellement j'étais vraiment abattu à quand la fruit du swing matin rien qui ne repos la maman le roi meurtrier maman na biso na matin na fruit du sud a suivi en pays et puis à couper m'a répatrié corps wana les a choc mon insupportable malela makasi mama botinga ba simanga bazala wana ba moni non je me nabi ndambe en tout cas nanda mama mais au vanda na autant verset moko Ecclésiaste le bas Ecclésiaste le bi que liwa biso bato nzambe déjà e bango liwa na biso bato nzambe mtaye bango et puis que plus na bi non o nyonso nzamba sala ki sala malamu. Ecclésiaste 8 verset 8 l'homme n'est pas maître de son souffle pour le retenir. Peut-être joli na idée na que maman zala mon appétit témoignage à l'hôpital maman zaki malama zala mais le roi mo pesi na pema a lobi que non a décidé pour la maman bi lelo yo maman to commune na liste lelo dans u pema na bon moi pour mon pesi na pema ata leli ata bambam de l'année tingaibo maman kozonga ga susute le consolateur de cœur brisé d'Aga Jésus-Christ de Nazareth. Pour tout ce que nous ferons, maman au monde peut-être maman tant que coca qui nous a bengi au pema na kimia ba pasi banzala ba nini ba mu pema be je crois esprit ne ko pema na kimia maman sala ki tanaye maman ki biso tikalito accompli la mission. Je crois que ça passe, c'est douloureux avec la famille, mais Ecclésiaste, c'est le roi des Lobela Marambaliwa. Dans mon ara, tout ce que Dieu fait bon. Attends, Léli, il y a Jolas Ouaga, Babeka Téléma. Azala Makas, parce que Tikali, peut-être, moi, Yaya, parmi Bandeko, Fatelema, la maman, a Téléma pour la maman. Pour la mère, elle est en Zambé, merci. Il y a un peu de bisoye. Et puis, il y a un peu de bisoye. Pour y avoir la force au salon, surtout dans la force que. Tout simba baliwe tout pousse le pépé mais tout ngana pousse ya maman na biso mais le rôle là yé mort le bien non tout ce que moi j'ai fait c'est bon comme tout misaté ngamona ba projet sur maman ngamona ba projet sur yo de Lazare orpheline de père et de mère mais nzamba ba orphelin au dans Jacques chapitre 1 verset 27 la religion pure et sans tache devant éternel notre père qu'on a soutenu le veuve et les orphelins donc ayé na cannabis le rôle ngana za mon étiquette il faut pas soutenir mon ninga nangaye. Le roi ngana ba beki, il faut pas penser que beki pas tellement à kende. Je crois que dans un différent
tokotelema pour te soutenir les qui ndeko o azu problème. Je crois place molimo même il y a visa. Place molimo ya maman ko peut que non to kanise yaki masamba yaki. Le père Zalaki il a contribué avec la famille. Bibe ke plus loin bitole na batu bazolela. Ya on tozate olela na batu bazolela. Zana place ya ma pour comprendre douleur. O ezalaka moto non akufela taye baka passe liwate. Soki moto akufela comprendre que non liwa Zanzela et puis c'est obligé les cas. Un jour, moi, je partirai. Un jour, je dois au Kende. Parce que nous sommes des pèlerins. Tout à fait. Je crois que ma famille va en Akimia. C'est douleur. Il y a n'importe quoi. Mais quand on a ma toy, total à mon pèse n'a pas ma. Mon temps, peut-être, ça sera peu mes agaillés. Mon temps, on va l'élo, il y a Yves, l'élo, Sili et Sili. Mon temps, on changer les athées. Pour ceux qui nous ont été maman, on a un abisso. Mais le roi nous va permettre tout ce que Dieu fait. Et bon, tout comme ça. Merci, pasteur Massamba. Merci beaucoup. On a appelé mon nom de la foi, Zali, plutôt vendre la pépé, la coach. Merci beaucoup, président JP Massamba. C'est bon? Voilà, je crois bien, tout ce pays na présence et à président JP Massamba, n'engagez pas l'amour et compassion. Dans un moment oyo, n'engagez pas vrais amis. En tout cas, tous ans peut-être solliciter maman Kulutu, na Simakuna. Voilà, Yves Robon Manayo, les gens ont problème limite. Voilà. Maman Kulutu Mbote. Voilà. Tolingi to solo la mouké par rapport à liwa ya grand frère Nabiso, grand frère ya Joli Walelo, akufi na Koka Angola. À même moment lisusu maman akei. Tous voilà moi ba témoignage mouké par rapport à yo, par rapport à baliwa oyo et comment il bino passe ou comment il bino dans la famille. Nous avons fait ça, merci. Modèle basali biso na turo yo nazanga ite soko pona mawanzambi te ulenga ko yoka kaka ngai pe na kofi na lobi mukola tutikadi bobondela kaka zambi yemoko mutaza makamunyo sezana maboko naye po na moni ndenga kuloba tendenga tutikadi na bana izole na kisasa nazanga ite tension ezotungisa ngai mingi na lembi. Voilà, maman Kulutu to lobiso mingi te eza pasi eza moment moko oyo vraiment to yebi ndenge salaka ndenge papa Masamba alobi muto yebi pasi ya makambo ezaka muto aleki na nzela likambo yango oyo akufela. Voilà. Est-ce que tango mama azaki kobela ndenge santé dérangeaki est-ce que eza na moyen moko te oyo bo mekaki kosala na part ya mama ou bien ndeko na biso mobalo akufi na Angola pour que tam subo benga ya moment ya suko bosolaki bo remarka kinini mama Kulutu na part na biso to vandi même ser soko akutana kina pasteur monto abikola ki na balabala o okomi soko na bambula boni yebako kokofa mukolo kona ya yoki boyangangi ta dezemba la moko to azaki na maladi ya modelo ite lera ngai na ye na tari ye na leliti na lobi soko kitisi motima te souci ezalaka na kisite apara nzambe yepa yokite ndenga mabeti biso bambata boye nazanga ite. Donc les prophéties moko ba pesa ki mama mwakala et pas mosali na nzambe moko akutana kina pasteur moko na balabala yebisi ye okomina soko na ba 70 combien yeba ko ringoko fa yepe ya yoki boy angangi tanso machimbala moko déplacer au malade bandaka kasi yaza kina maladi alari na sete azo yakutala ngai muntu na belaki bambaso na makolo azo yakamba malembe titu vandi naye ka pasteur wana na leli mingi na nzambi po bana na ngai bakutani na muntu ndenge wana te po soko bakutana na ye na biloko aboy na ebite ebisinso toringaki tozala ndenge nini po bato maboma wana balingaki babeta ye mabe non tu souci donc tu souci à partir de mutima epasuki mabe. Est-ce que pour ndi malikambo wana zaki na église wana ko sambela te to ezaki akutani ne ko kutana ye muntu alobi na ye si ngai na pesi ndakisa na lobi lela na longo na komina kisasa na zaki na maladi te na kocha wana kasavubu
Nambesani kuvanda na ndako te. Nasombi tu mwa savon na biscuit na vandi na porte. Nazomona lokolo tokotaki na sanza mibale ya misato ya mine. Mbaso na lokolo. Nazoyeba te zambazo. Nina o lisusu ezanini. Le na moni bamputo 4 na lokolo. O muko ayibimili banda. Na o mona mbali muko azoya o mamungana libe. Tuluba kaka sambila ka makasi nzambe abundila yo bitumbu. Makambo zo yako yebisa ngai wana na ngao. Oya lokinga ya wana ngana yebi muntu nakasabobo te. O faze moko bozana ya bongisaka mituka azalaka ndoki. Mpe azalaka nganga asalaka bato boy lokola yo yeka lelo osombi lopango okoma koteka biloko ngana leba donc awa na kasabubu na yebisa ye pardon na yebakite ye muto alisaka bato ngai mubali akufi soda asela accident akufi na tikadi na bana mwana ya boti bana oyo nef mubali pe babeti na makambo na bango ya IDPS akufi nazana souffrance na katanda sikoyo tuyi kokota awo soko tovandi tokobanda kolungola batolo to babrike to lamba to na bana wana o biloko nini sadi epas na mutuka ngana zobongisa mituka te yazo bongisa mituka ye muto sadi yebo ngana bili kambute pasi oye komeli bino mama kulutu na part na message nini ko pesa na libota mobimba o bakotala yo pe baebaki mwana yo visa baebi joli walelo baebaki frère na biso akufi na Mongola message nini maloba nini oyo ko yebisa bango na pasi oyo komeli bino ngai nazo lobande na mwana oyo te atika kolela asambela na joli asambela makasi po mujinga kozonga lisusu te oyo akeye na ngora atiki mwasi na bana kozonga lisusu te yende mutatika na likambo alongola susi ayebisa kaka nzambe muntu abatilaka abatila ye mutatika na bana nana likambo koloba te o susi yango yo sidisi bato na ndako na biso bato basilinye. Merci beaucoup. Voilà, ça fait très mal. Donc Yves Ipan, parfois il y a des citations Oyo, maman et puis grand frère Oyo accueilli Nambo Angola, famille moko même moment. Donc citation Oyo na part na Yves Ipan, étant que mo pandisango Oyo tu ko assister ndeko na biso yoko lobanini. Ça n'est pas si makasi parce que na yebi valeur ya maman na bumsaka liboso papa là na âge à 16 ans. Donc je venais de l'école pour apprendre que papa Kofi. Les là na mais conscience c'est qu'il faut monter vraiment dans la radio. Mais maman yo kufa na comme la 3e je dois donner 2010. Abi passion yo famille yoka pour la maman ni akufaka. Alors comment on donne chose il a coupé maman et puis a coupé grand frère. Et la chose facilité. Alors on a le bagaka na bandeko ba ki visa ba oyo balinga ki visa musala sala mort ne sala biso mabe makasi. On va aller la tilelo bandeko belé ba la visa toujours voilà. Alors maman tiki biso grand frère tiki biso joli walelo ada comme star na biso ya lelo si toujours mon œil toujours mon directement visa pas moi là pourquoi pas te soulager na makamoko boye na likama ekomeli pourquoi pas te sunga et te soutenir si ata na moi 200 francs 300 francs na yo oyo ko sunga ndeko akunda maman na ye akunda pende ko na ya mobali voilà. Ande connaît beaucoup de mobile au monde il fallait qu'il va rapatrier corps et c'est $15,000 famille zo ki mbongo wana te makoki wana te pour na rapatrier corps ba les lango to ba kundango awa en tout cas mère a coupé le sous maman coupé le sous en tout cas tout son vraiment libota o ba coupé li double à la fois éviter mauvais souvenirs au bazar nango na éviter so ka bwana ndenge nini na par nini oyo ba kolela oyo batika oyo alors nzambe kaka nde muta ko pesa bango force biso bata mobitoyaka tout ça la prière tout ça mbela pona bango et puis tout soutenir bango d'une manière donc d'une manière financière et ça la bien de soutenir vraiment bandeko na biso oyo bakufeli maman et puis
grand frère. Voilà. Merci second. Voilà. Alors tous on appelle ensemble, tous on a bangoti jusqu'à ce que Corona Gebima. Et puis DM c'est lui qui donne avec joie. Sur le PC Nessengo, nous avons pas aux autres c'est le Nessengo. Talali Kama et comme les familles et Ilunga. En tout cas ça fait très mal. Ça fait très mal, ça fait très mal. Donc la fois passée au soleil là de Joli Walelo, il fallait ba kunda grand frère na biso Ilunga ou ya kufi kuna na mboka Angola. Et sengaki batinda $3000 boyebi kaka matanga ndenge ezalaka. Mena oyo bazoluka luki moyen moko boye pour que ba kunda grand frère mama eko kofa lisusu. Biso to koloba to na besoin ya soutien na bino, bo soutenir Joli Walelo financièrement, moralement, spirituellement, ça peine pour ça ba prière na bino eko sala bien, surtout finance boyebi matanga awa na mboko ndenge ezalaka, matanga ezaka sous dépense plus. Donc to bele na bino batamite mamalamu oyo bosungaka bandeko na bino tokolemba te koloba yango ata bino bato kolobaka bino kaka bosengaka mbongo bosengaka contribution boye na boye oui tokoloba nini soki baza na moyen te ya kosunga ya kosala oyo esengi basala matanga bakundango mutu moko te voilà atoza na mbongo ndenge nini voilà ata président Fachi ils ont 2 3 4 personnes bakocha voilà donc aimons-nous vivants aimons-nous réellement vivants toujours les labongo na Joli Walelo apesa ki dia ba numéro na ye bobenga na ba numéro oyo apesa ki bino bokozwa ye mo Joli Walelo pour na ba détails nyoso to sengi pe na ba comédien en tout cas bolakisa bolingwana soki boya na ono ya Joli ti boyata na ono ya visa hein pour visa kufeli mama akufeli grand frère so boya na compte ya Joli te boya na compte ya visa so boya pe na compte ya Joli ekozala bien parce que famille wana et famille Lunga boye bien ngo de boye ba ki visa et que ça malamu mingi en tout cas référence à matanga eza awa non loin commune ya Ngiringiri kaka na prince na makadam wana esika matanga ezali na sosa matanga eza wana en tout cas abineza nini tata Masi Avenue Mosamba 99 na coin ya Sosa référence ezaka maison communale ya Ngiringi. Bandela pe numéro na yo ya contact surtout. Numéro nangeza plus 243 89 64 039 plus 243 89 64 039 merci. Voilà. Numéro ya Joli Walelo yango wana. Merci beaucoup Yves Pan tozaki wana poto kabula bino information to pesa bino quand même information to le la baza kolela Yves Pan. Merci to Tikibino to